mozili mohedemi kene lokomi momo todo place de mi bantu batata pe mama totanga ki mokanda ya Exode chapitre 20 verset 1 Peto bakisaki mibeko zomi na mibale ya lingomba sana batoma chapitre 9 verset 36 kisi ko bima soki ko bima ezalaka kokota nde ezalaka liboso tata nzambe alakaka na balayama oki mosusu mbula 400 ans ne tango elaka ekokaka bana Israel baumelaka kuna 430 ans pe babimaka 600 bali oyo bakokisaki 20 ans komata kasi oyo batangamaka kobanda 20 ans komata bango tu basilaka na nzela bazangaka kondima batata pe bamama likambo wana ezele lelo susu ya bana Israel te kasi ekomelinga ya bana Israel kasi tozala photocopie corrigée pamba te momati mbila oyo amataki na tongo apesi mayele na oyo akoya komata na pokwa place bango balongaka te eseni na ngana tata mama kimbangisi tosala effort mpo tolonga mibeko nyonso ezali mibeko ya moke eza te biso bato tomesana kokakola mibeko te soki nasali oyo eza ya moke yango nde kozangisanga bokonzi na likolo te batata mpe bama tobongisa parceke mibeko ya moke eza te ya monene mpe ezali te ya moke ezali te kasi mibeko nyonso ezali kaka monene esengi na ngai na yo tosala effort place bana Israel bakoyaka tosala effort mpo tolonga pamba te ntango bango bakoyaka banegligeaka mibeko tata nzambe ayokeyaka bango mawa te asilisaka bango nye lelo ngai na yo mpe soki tobuki mobeko ya tata nzambe toyeba te ye mpe akoboma ngai na yo solo akoyoka biso mawa te mpo ebele bato oyo asisaka bango ayokaka bango mawa te boni ngai na yo soki abomi ngai na yo mawa oyo ayokaka bango mpe te akoyoka ngai na yo mawa te nde esengeli ngai na yo tosala effort bango place balongaka te biso tosala effort tolonga nde na mibeko zomi kuna tokokobeta se te na mibeko ya sambo mibeko ya misato 3e commandement oyo ezomi na 7e verset kuna elobi kotanga kombo na yawe nzambe na yo pamba te mpo ete yawe akolongisa te oyo atangi kombo na ye pamba bato mpe bamama toyebi kotambola ndenge totambolaka okosanga nzambe intervention na ngongo oyo eza na kati na pasi soki otambolaki na kobanga mibeko na ye beye papa simo me yo outi kosala ekobo ngai na outi kosala ekobo ntango naza kobalangi na glisse kaka na porte ya hotel nabeli papa simo motuna ye mpa na ngai na yo eske na ngonga wana papa simo akoya intervention mpe solo esengi na ngai na yo tokeba kotanga kombo na tata nzambe pamba mpo ye alobi eke akolongisa moto oyo atangi kombo na ye pamba te nde na mibeko zomi kuna toleki na mibeko zomi na mibale ya lingomba oyo tata mpe bamama toyebi eke ezali bokoko na biso bakimbangisi te ndenge bakomeli biso me toyebi ke eza na mainterdit mosusu mpe oyo ke bayebisaka biso na bokoko na biso kimbangisi te biso tokosala boye te neti biso bamama na bokoko na biso bakimbangisi te toyebi ke tolataka patalo te toyebi ke tokangaka meshi te toyebi ke totiaka baverni te me okomona ngai mama kimbangisi ngai wana zwi verni de base na te naluki raison oyo te oyo eza verni ya pembe ekokani na couleur na ngai ya manzaka ekosala eloko te nzokande nasili kobuka mibeko ya tata nzambe tosala effort bamama tosala effort batata place tata nzambe alobi te totika kotia tembe place tata nzambe alobi non totika kodiskite parceke mobeko ya moke eza te mobeko nyonso eza kobele na ntina na mobeko zomi na mibale kuna mpe toleki nde na mokanda ya suka totangaki na mokanda ya misala na batoma chapitre 9 verset 36 à 40 misala na batoma luka moto akoma yango luka azalaki moyuda te luka azalaki mpe moyekoli na nkolo yesu te kasi azalaki mogrek luka azalaki akomaki mikanda mibale tamu ya luka mpe misala na batoma akomelaki yango ndeko na ye teofile oyo azalaki mokonzi ya makambo ye akomaki na sango malamu ya luka atunaki yango mama maria mama na nkolo yesu bayekoli na nkolo yesu mpe bato mosusu kasi maye akomaki na misala na batoma ya ebandeli bayebisaki ye pamba te azalaki moko kati na bayekoli na bale na mboka toloa
liso totangi kuna ngamaki Tabita tina kombo yango lobaki Doloka azalaki na mboka Yafo asalaki tata Nzambe na bosolo asalaki tata Nzambe na motema moko azalaki na misala malamu ezwaki aye kokufa metango akufaki telemaki azalaki na bato na misala malamu asungaki basi bakufeli mibali apesaki makabo na mawa nganaki moto nyonso kolela ye nde baki wana baye kotinda mibali mibale bakenda mbangu na mboka Luda po ezalaki penepene na Yafo bakende mbangu kobenga Petelo tango babengaki Petelo akomaki bamemaki ye place nzoto ezwamaki kuna likolo na ndako ya likolo tango Petelo akotaki akutaki basi bakufeli mibali baza kolela abimisaki bango nyonso libanda mpe afukamaki mabolongo abondelaki mpe apres kobondela abengaki mama Tabita na kombo mama Tabita sekwa mpe mama afungolaki miso tombolaki ye mpe apesaki ye na basi bakufeli mibali baza kolela batata mpe bamama soki mama Tabita alongaki soki asekwaki mpo ata solo apesaki makabo na mawa atambolaki na kotosa Nzambe lamu place afandaki yango tango ye akufaki balelaki ye kan kuna na baveni kuna na bakartier na biso kuna eske Doloka azalaki motune ye epa na nga na yo biso bandimi ya tata Molimo Mosantu place tofandi tolakisaka bizale alongaki asekwaki mpo atambolaki na misala ya lelo ekomi ekeke na biso mama Mulu kati na biso batata mpe bamama totala mosala oyo mama Mulu asali kati na mokili ata na nzela na souffrance alembaki te ya boboto azalaki mama ya kimia azalaki Mulu alonga na ye lelo abengami femme internationale kati na mokili kei mokili mobimba tolanda matambe ya mama Mulu batata mpe bamama oyo misala mama Mulu asalaki ya malamu esengi nga na yo tolanda mama Mulu azalaki na misala malamu yango ye alongaki bongo nga na yo tata mama Kimbangiste ezaleli biso totambolaka na yo na kati na lingomba ezala na mabota na biso kuna ezala na bakarse kuna misala nini oyo biso bayango kuna misala ya malamu to misala ya mabe tobongisa pamba te sa eseka yango oyo tochange bizali na biso batata mpe bamama soki otaniseli kuna chapitre 22 verset 3 kuna eza koloba te akokoma kombo na ye na bilongi na donc ndenge nga na mondimi Kimbangiste totambolaka tozalaka deja na elembo ya tata Molimo Mosantu na elongi na biso ndenge totambolaka bongo ntango toza kobuka mibeko na ye ola kombo na tata Molimo Mosantu toza kofingisa kombo ya mama Mulu yango tochange tolanda bizala mama Mulu oyo asali kati na mokili yango etindaki ye alonga soki nga na yo tochange te tokozala balongi te nde mama na likambo tokokende nango biso bana ya tata Molimo Mosantu mpe mama Mulu tosala makasi mpo tolonga ndenge moko mama Mulu alongaki nde tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Mosantu amen totelema tobondela tate mokumbwa se mwana ye tata mwanda velela tate tojena mu mazulu bika kumbwaku ya zituswa bika kifumu kya kukiza bika luvangama vatoto beboso mu mazulu jaketo kwa lumbu utuvana elombweki utuyambudila fuka beto petwa yambudidi batuvwidi fuka kututwalani mupukumu dikiaku kifumu yengolo yekembo mbiavu yavu mokumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela amen tosengi nzembo kala ongo si wake takanza walongo kenina kalza walongo kenina kala walongo
siwa kembela kala walongo kala fumu siwa kembela kala walongo kala walongo kala walongo kala mama mwilu walongo siwa kembela bundu jeto dia longo jenia kala walongo kala wa mwana ye tata mwanda velela unukia lendi lumbukia makumole mungoni selo ndowa ngana Jiteki Sud Ubangi mena aloneka tukubikidi mukanda miolo katutangi wa mosi kapukia makumole nzila ya ntete na teye kumi ensambwadi ututanga kapukia voix nzila ya sambanu na teye makumaya lelo avril mobumu wa nkotomi bale na tukumi bale na motoba ndo Brigitte yazali comptable provincial Matei afandi na geme biso na mikanda mibale atangeli biso ukanda mibale ya Moïse mokapea tukumi bale nzila ya mboki nozumi na sambo tangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe ya sukisi na misala ya bantoma mokapo ya libwa nzela ya tuku misatu na motoba kino tuku mine. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église et Actes des apôtres chapitre 9 verset 36 à 40. Tokei naba communiqué. Luza isu kwa biskinzungila kia mata kumi na na 18 village lan lapsalbe antungulu ayeluselimi bina yeto biobe bitu afewa kwa nzambi yeto bia ntungulu abisinsu lantinu amintinu bokelenkangu wa ila mkuiza kuntinsani ya ngolo ikala ya kia tatu mbaziki kia tatu 14h 21 mosu nzambi yeto mumunkamba tata mfumu mbanza mfumu yisu ya niveau beto biskinzungidila mbote to dia ntimi andudi mpasinu eto nsiluluzani zalungana ngeye kwasina dia mbutuku za yavuku kosi mputena ya kungizilu ya mbote. Rendez-vous le 22 avril 2026. Le président général signé Mayamona Nofunsu Pasteur. Afki Nkamba ezaliko yebisa na ba maman nyonso ya nation Nkamba ba camp ba pèlerin pe ba section nyonso était tolamuka na pongi le 27 avril yango oyo tomi bongisa malamu na bikateli nyonso oyo tozwaki maman na maman topesa bikateli nyonso na ba maman présidente na biso maman présidente Salamakasi tolia nzete ya bololo Salamakasi na yo na sensibilisation réussite ezala ya malamu ba cadeau nyonso bongisa pe $10 ya misala kobosana te tobosana pete ntinsani ya batata na ba maman le 26 avril 2026 ba maman présidente na ba camp ba section mouvement association pe service tobongisa kimbelekela na biso tosala kaka ndenge tosalaka soki tata nzambe asepeli biso tozwi mapamboli ebongo opération Tchaku tobosana pe yango te tika tata nzambe nkolo yisu pe tata molimo santu bazala na bino
signé Maman Présidente Tuba Nzenzo. Programme ya Bansinsani ezali boye. Lelo lundi le 20. Le 20, mercredi le 22, jeudi le 23, pe samedi le 25. Nsinsani mikolo nyonso wana na pokwa signé Mama Tuba Nzenzo, présidente nationale. Direction ya école de formation biblique na lotomo ya tata mokonzi wa Bule pe mokonzi ya Lingomba ezali koyebisa na Lingomba mobimba était lobby mardi le 21 avril 2026 bana école biblique 177e promotion ba komi na suka ya formation na bango nde bakozwa ba brevet na bango sima ya nsinsani ya mazout signé le directeur ya école biblique révérend Umbambundu Diambo Alphonse conseiller national. Sengami na bambuta ya chorale de dirigeants bakoyoka bakombo na bango komonana mercredi le 22 avril 2026 na tongo sima ya nsinsani ya mazout pona mwa lisolo ya mokuse ya mosala ezali bongo révérend Mabengo Faustin, révérend Kipuku Munganga Flori, révérend Massoudi Mubwana Anaclé, révérende Tambwe Mikobi Georgine, papa Kengi Alfred, pe maman diaconesse Manzeke Mélanie, Mokwazanga te, pe Totosa Bongo Ngonga Poete Toumela te, signé la direction de la chorale des dirigeants. Batata pe ba maman bilenge mibali pe basi, il y a 3 secteurs ntimantingo matadi pe lunzadi kolala na kolamuka mikolo ekomi ya kotik etikali ya kotanga pona molulu monene 5 mai 2026 tolamuka na pongi tobanda déjà kobongama pambate réussite to kobongama préparatif tango yango déjà na bikateli nyonso tolia nze yebi oyo epesameli biso $10 ya misala po ete fete na biso eleka malamu koleka mbongo ya nsinsani tobosana pete komema biloko nyonso oyo ekoliamaka kwanga fufu manioko ndunda pondu madesu poisson de mer ba jus etc. Signé papa Malundama Missy tata révérend inspecteur ya ville sainte azaliko yebisa na batambolisi ya ba mouvement association service pe ba chef de camp ya Lingomba pe ba section nyonso ya juridiction ya Nkamba était Tokobanda tourné na biso awa na ba mouvement association service les 4 camps na ba pèlerin mokolo mois le lundi le 20 avril 2026 motambulisi nyonso azali na copie na ye ya calendrier na maboko tosala une forte sensibilisation pour tolongisa likambo na biso signé révérend Lumanu Masamba Samuel inspecteur de la ville sainte. Ba tata ba maman ba jeune pe ba fandi ya camp maçon sengi na bino était mokolo mois le lundi 20 avril 2026 simaya mabondeli ya tongo tokoyamba tata inspecteur ya ville sainte na mbala ya liboso na tribune ya mama Mwilu na quartier mama Mwilu toyebi ndenge toyambelaka bakonzi mokonzi ayambaka biso te kasi biso nde toyambaka mokonzi avant oya maboko pamba te ntinsani ekozala tozala toya ebele signé révérend Bilongo Nsilulu chef de camp maçon bankengi nyonso ya camp Fuma bobiangami banso mokolo molelo lundi le 20 avril na ngonga ya 7h sima ya culte matinal na nkandi ya bola kengi moko te azanga oyo akoya te etalikaka seye moko tokuta kotuna mutu te biso nyonso to se présenter lelo lundi na tongo liste ekosalema
kokende bilanga te, c'est-à-dire mutumoko kengi moko te akoki kokende bilanga. Signé José Mena, responsable. Lié bisipa ya batata pe basel ba maman sel banso utana les 4 camps ya nyonso ya dungi luenda benga pe nkete to renouveler alliance na nzambe na biso tata molimo centre papa Simon Kimbangu Kiangani lobby mardi le 21 avril 2026 de nantina na yango esengami na baselo banso komata na liyangani monene oyo kosangisa biso nyonso na sima ya ntinsani ya mazout na tribune ya monene mokolo mwa lelo lundi le 20 avril 2026 botosi elekimbeka ya kotumba lisanga ya balongani ya dirigeant Libadir coordinateur de la ville sainte na lulu mia biso mia le 3 octobre 2026 esengeli tokutana biso banso mercredi le 22 avril 2026 na nene sima ya ntinsani ya mazu esengeli pe na ba chef de camp banso bomema kimbelekela pona bokundi ndeko na biso Jean-Claude Ntiala Lema oyo biso banso toyeba na kombo ya papa Miskas chef de camp nyonso amema liste ya sika ya balongani ya camp na ye motomoko te azanga tombeli bino banso boyeyi malamu. Signé pour la coordination à Ville-Sainte, révérend Avoudile Ichei et Sanganga Nicodème. Sengami n'a pas membre ni aussi. Iko Sang Sabiso, Mokolo moi, jeudi le 23 avril 2026, Nassimaya. Tribune, il y a presse, de mon côté, Azanga, Boye Malam Nabino Bans, signé le directeur national Dialungana Mfwani. Liebis Nabana ya Sankuru Nyons était Kolamba jeudi le 30 avril 2026. Nyons Amema et Kateli Yaye Ndenge Salaki programme 6 000 francs congolais plus 2 kopo ya Los na kopo ya Madesu. Bosanate Ndenge Toyokanaka pona date ya le 27 avril. Botos Elekimbeka Kotumba. Signé Maman Danga Aindo Diakonesse. Sengami Nabana, Oyo Balinko Landama Longi, poète Bakula na le 12 octobre 2026, Tango et Koki, poète Bayako Komisaba Kombo, Nabango, porte ya bureau, ya Papan Longi Ezali Akofungwama, Toyeba ete Malongi et Salaka 6 mois, Bouyeyi Malam, signé le catéchiste responsable Ndendomo Mambu Jean. Ba tata, ba maman, ba jeune yakan Kipaku, banda quartier Luidi, quartier Kimiala, pe quartier Kipaku. Lobby mardi le 21 avril 2026, Togoyamba tata inspecteur ya ville sainte na kan na biso nangonga ya 9h. Yangoana biso nyonso tokukutana na esika salelaka réunion. Notez bien, boma programme na yo moko. Yaka oyoka mayo maye bakoyebisa biso ekouta na tata molimo mo centre boyeyi malamu signé le chef de camp Kipaku révérend Lungu Konde. Association ya ba personnes vivant avec handicap asaki en sigle yebisi ba handicap nyonso ya 4 camps ba pèlerin ba sesaki bakolo ya 3e âge ba aide baye bazingi Yerusalemi ete mikolo esili tobongama na bikateli pona molulu na biso ya le 10 mai 2026 nyonso wana ezali lotomo ya nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani na yango toya pe tozanga te na réunion ya suka ekosangisa biso mardi le 21 avril 2026 na tribune ya monene sima ya ntinsani ya mazout peto sengi station makasi po tolonga. Notez bien ezala ozali na lisanga te yaka signé révérend Alberto Alvaro directeur national.
rappel na kombo misato ya bule toyei kosala rappel na batata représentants provinciaux ya RDC était lelo tozali le 20 avril 2026 etikali mikolo mitano, c'est-à-dire 5 jours potokoma le 25 avril 2026 représentant provincial moko na moko amilengele pona bolesi nkamba ravitaillement tokanisa matei nyonso tozwi esengeli bongwana ezala na biso nyonso. Notez bien bopesa lisusu nombre de dirigeants pe ba nombre de paroisses ya chaque province pona mpioka. Signé Wabino Révérend Mududu Ndompaulu Kovei, président ya collège exécutif ya nécrologie. Lisanga ya ba volontaire ya MKB ezali na mawa ya koyebisa baninga pe bayeba na bango lingomba mobimba ete basili kobungisa moko kati na bango na kombo ya maman Kiangebeni Dia Banza maman Kulutu uta mokolo mwa mardi le 14 avril 2026 yazalaki motambisi ya misala na chantier Mpete yazalaki donc chef de chantier nzoto ya mowe ezali na ndako ya malili ya Ngombe Matadi programme ya bobimisi nzoto ekopesamela biso sima nde bango basengi lisungi ya mabondeli mono papa Nzuzi Masivi Denzu ngitizaisa nsangu za lufua lwangu nkazi ya me oncle Lukengezi Matufwana André Yanuafua Kinakiakala Kiantatu mercredi le 8 avril 2026 kuna Kinshasa programme ya luziku yana bonso ebu mercredi le 22 avril veillée mortuaire kuna Kinshasa jeudi le 23 sortie du corps Yengizulu kuvatadia Mbunda étage luziku kuna Mbunda sanguziza lwa kila kwa luvila lwa onsono lwa Kinsaku yekwa papa kuku nkamba ngizulu ya mbote tulombele bisambu. Programme des obsèques ya ndeko na biso papa Lema Tiala Lema Miskas jeudi le 23 avril 2026 veillée mortuaire au centre d'accueil kimbangiste de Kasavubu. Vendredi le 24 avril levée du corps de la morgue de l'hôpital Kimbanseke pour l'exposition au centre d'accueil kimbangiste de Kasavubu et départ pour Nkamba. Samedi le 25 avril, inhumation au cimetière de Ngombe Kinsuka pour la famille ici. Chebe ekozala bosengi bolimbisi ya bandeko na biso ya territoire ya Luebo nde soki tobimi na temple liboso ya résidence tokei pona kopesa na mbote faki umilengeli toyambaki recommandation ya ndeko na biso Nkoko Lambati Michel yazali sympathisant pe architecte d'intérieur ndenga bakomi auti na Kinshasa. Yambi pe recommandation ya papa Kimfumu Nsimba Jean-Pierre ye auti na Kinzazi kuna na Mbanza Ngungu na quartier Noki ayaki elongo na papa Boati Christophe pe recommandation ya papa Mandimba Willy yazali sympathisant un na Kinshasa bisika nyonso bozwami
tika ete topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda toyambaki pe mbange bandeko na biso bakimbangi yembi na jeteki auti na paroisse ya Maman Kinzembo kuna na centre ya Kwilungongo. Kimbangi ya papa Makasi Alphonse auti na paroisse Tata Kuyela na quartier Révolution na Mbanzangungu elongona délégation suite ya 5 personnes. Kimbangi ya papa Masamba Zayadi na paroisse ya Nyangara. Kimbangi ya papa Told Efulakana Omombo Yazali chargé des affaires sociales na province provinciale ya MSSK auti na paroisse ya Lokombe Fataki kuna na Lodja na province ya Sankuru. Kimbangi ya mama Ntumba Ngalula Yazali Moyembi na Koreki auti na paroisse ya Kasavubu na Kinshasa. Kimbangi ya papa Jordan Kiala Yazali Mondimi membre ya Faki auti na paroisse ya Rotterdam na Hollande. Tibambila Kalonji Yazali kimbangiste ya université ya Lubumbashi. Kimbangi ya Meni Zola Sage ye azali concierge auti na plateau de 15 ans na Brazzaville membre ya Faki. Kimbangi ya maman Isabelle Mayuma Fifi Yazali Nkengi secrétaire de paroisse ya Rotterdam na Hollande. Kimbangi de cellule papa Kiangani kuna na paroisse ya Mayoyo na Bandundu. Kimbangi ya papa Ebele Moninga Basile Yazali chercheur indépendant auti na Kinshasa diacre. Kimbangi ya papa diacre André Kilombo Ndembi Yazali secrétaire ya paroisse kimbangiste Saint-Hyacinthe kuna pe membre ya GGK kuna na République fédérale ya Canada. Kimbangi ya révérend Mambu Kotoko auti na paroisse Mvululu kuna na ville ya Kazangulu. Kimbangi ya révérend Nankima Mpezo Philippe Yazali président provincial de l'association des clergés kimbangistes na ville ya Matadi. Pe Kimbangi ya suka ya révérend Odon Nkwei Kumasamba Yazali évangéliste sectionnaire auti na paroisse Mpangu na Idiofa. Bisikani nsubozwami botelema kwa kupesa bino mbote Faki sepelisa bangu. To pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe to bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci.
Na kombo ya Nzambe Tata ya mwana pe Tata Molimo Santo tolandi lundi 20 avril 2026 yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya tozala kaka makasi na mabondeli etiel pe babeko tolemba te misala kati na Yelusi botongi nkamba pe tolona tobokola tozali na milulu minene mizali kozela biso le 27 avril elonga ya mama mwilu etina wana mokolo ya mercredi na tina ya misala ya lingomba tozo kontinue kopetola mboka na biso nde na tina wana awa na kati ya mbanza bopeto ya mbanza pe tempelo service hygiène chorale ya Yeluselemi pe banganga Nzambe biso nde tokotia propreté na kati ya mbanza pe kobongisa tempelo cimetière ya mama mwilu première partie kolongwa na résidence mama mwilu tito koma na ndako ya papa révérend Wumba koreki fareki dirigeant Jejeki pe Croix Rouge kolongwa na ndako ya papa révérend Wumba tito koma na hôpital faki fliki gaki pe baskut kuna na cimetière ya Ngombeki Ntsuka jeteki na basurveillant wana nde pona mercredi avril ba mama tobosana te programme tozali na yango tokozala na mabondeli ya beko ba mama ya mokili mobimba bongo mercredi le 22 sima ya mayangani na bino nde bokozala na marche joyeuse nyonso wana tobosana yango te pe tomibongisa malamu pamba te deja mokolo ya lendi ya poso oyo ekolanda tokoti na milulu na biso ya le 27 avril ezala biso batata tozala distraite topesa bamama na biso maboko ndenge kaka tosalelaka yango bambuta ya lingomba bambuta ya ba association service lelo nde yango mokolo oyo papa akosolola na biso na 11h kasi mokonzi te moto azelaka nkangu me nkangu nde bato bazelaka mokonzi yango wana mise en place termine awa na kati ya temple na 10h ya lelo pe bayebisi biso tangu tokokota na ndako ya Nzambe batela telefone na yo kanga yango et surtout tangu papa akosolola na biso ke bana kosala enregistrement ya maloba ya papa soki sécurité bakangi yo lingomba akosunga yo tina wana sengelaki na bandeko na biso basurveillant skokon mutu nyonso te akokota na mayanga kaka bonzi oyo batanga ndakisa banganga Nzambe okobanda ba président ya ba collège ba commune ba territoire des mouvements à tous les niveaux pe ba service elongo na pa yo soko za na yo concerné na banza biso nyonso tozali ngetolandi sima ya ntsintsani ya mazuto
nde bakosenga bolimbisi. Tokozalela liboso ya résidence ya tata Molimo Santo. Banso toyebi ke toutaki kobongisa moko kati na biso, papa Ntiala Lema Miskas nde kaye efongwami kuna epai ya tata Nlongi responsable ya Mbanza pona bokundi ndeko na 1000 francs matali kolo ki papa Miskas oyo poete topesa ye mbote ya suka. Tobosana te ye azalaki pe moko ya bana misatu ya les 4 camps barecouvrer bakota deja poete tobongama malamu. Nzoto ya ndeko na biso papa Miskas yango ekokomela biso na lukengo mokolo ya vendredi le 24 avril na pokwa pe bokundami na ye ekozala samedi le 25 avril na cimetière ya Ngombe Kintsuka. Tozalela yango makanisi. Tozali pe na ebembe kuna na Yanda. Mama oyo akufi kuna na Yanda azalaki tata mwasi ya ndeko na biso Pantier na groupe ya Vuzila Nkulu. Mama Moboti ya papa na Vuzila Nkulu. Bango nyonso mibale bazali ba musicien ya Faki awa na Nkamba. Nde bino bandeko na biso ya Faki programme epesameli bino bana misato pe tobosana te pamba te mama oyo auti kotika biso kuna na Yanda ye pe azalaki moko mwana misato ako oyo les après-midi na banza pona maye tozalaki na yango na tongo ya lelo tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo pe tozongi na bopesani mbote Faki tomilengeli. Musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena kindwadi ye sedieto tata mfumo Mbanza tata Nloengise tata Nsongia Nzila sinzidi ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa mukengila ye sadio ye viengi sadio na telumbu unu tata mfumo Mbanza wena kaka yetu watambula mbebe ya kuzisonga ngazi zisikia tata mfumo Nlongo undu tangu za zobuke na wabinda mamukuma kia kisalu tulombele kwa vana kia mbote Faki. Sedieto kiambote munkumbwa seye mwane tata mwanda velela ye mwana ye tata
tulendele kutofana tulombele nkunga yesambuke le 6 avril kwa faki yesedieto sikatofoko dila sam Pila pasisi tuzungedede Yao famena Muzengo kyame Zilange Unzambi tombanga Nzambiame Umpoluza Mumpila pasisi tuzungedede Yao famena Tombangan me sinfuka me pasizamenge yezezo undoloke mumambi mamo yefomo yasikila munjwa kuyavilila undoloke mumambi mamo yefomo yasikila Monjwa koya vilila, Nzambiame simfuka mene, pasizame geyezezo, undoloke mumambi mama yefomo yasiki, monjwa koya vilila, undoloke mumambi mama yefomo yasikila. Monjwa koya velela. Tusamba. Mukumbwasi ye mwana ye tata mwanda vilila. Lumbu kyaki kyansamba no mungonda yanya boso widi muketo dilu. Mwana ko Yesu Kristo pasipo mola wa Kristo. Ngebwa zola vulu za muntu. Wadila lufolo antoni. Yewa koma vanantiku mosi yemivi. Ndu mosi uba watoma kusevila. Kantinge waka vutula di mosiko. Kadi wazola vanga kaka mala uzane esedi yako. Kadi muntu kafeti vutka kaladiaka munanti menu. Momo maontono mavanga ma mukumake beto bambi. Tuto mini dioza yavo. Ngezulele vutula beto bantu. Tua kala ya kuvaki mosi koko ukalanga kumosi ebanlongo. Mumvutka kuzulu. Wasonga makala kabalongo kibako. Wabasonga luzolo lwako. Yoba fila. Benda munza ya mvimba yekitola bampakanu seminkwikizi. Mwanda vilila sika kulumoka ye sika kala yenu. Kansika lukunza yako. Mpova zino momunkanda moyu tumuinangazo. Mulumbu kia kyansamba no mungonda ya Tata Nzambi Fumotizo Kristo yinge tata mwanda videla. Tuziji voto na ba vila vana mesomeno. Kadi tuvanga manebolo zolanga. Tufusanga sadibino ntoni. Kadi tuvuezanga malakanikina. Tufuka mene vana malumino pasipota monanlemvweno. Tutone nimbizeto. Kadinza ya mvimba niku pasipota teza zaya nge kiti unani. Utuvisisa kadibeto zayo akimwana kaka mukumakembizeto bivuku bitusakidi. Lufwa, bimbevo, zimvita, nsatu yema mpila mumpila diaka. Beto katone itinu kyankakako nge kaka iswa munuketo. Lututani na karitu kondolo ankakalenda. Lutusundisa mvita zena yetu vanza. Madluketu enfumu. Kutani ni masumu metoko. Karitu zedio vonge Fumotizo Kristo diwa fila vananti. Pasivo beto toabikabana banzambi. Tulombele luvuva munza ya mvimba. Afrika, Europa, Amerika, Asia, ye Oceania. Ngebu avova, kavasala tadi vanantandwa tadi diandi kodi alembwa kunkulwa. Tumwini vonda muzankaka munza, za kino kaka mona wisaki ya batu bankaka. Kimpovila pasfomu kubadi atisa.
karibu butu mwinivo ku mukumake kisola ntwadisi idio kadi bubu bafeti kutunwanisa beto ye beto tonavunda sana tululombele lwatu katudilamo maonzono mpasivo luvuva muluiza munza ya mvimba mpasivo makanda ezindinga mawizana imo mutuziye kula kwa wene banlongo mukumbwase ye mwana ye tata mwanda vile Muna wantu wansiana Diana di Onzambi Yasu kami Kuisa ke kuisa vansa Kwanyana wena yumpasi Muna wa ukadirina Okuyana langa Kampi Onzambi zodiaciana Oyanda langa mosivana bena Umvala isu ya tololo Kansi wa vumbura Kayo Kana fuantu bekangwa Kansinzambi ke kangwa ko Kadinza biwasiroka Kwaye toantua Amen. Entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa mtata nzambi wasi yo untwadi mtata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tukwa ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen.
epai wapi akopesamela mabongo lokumu mpe kembo na ntongo ya lelo. Bungi encore. Suzuka. Kim. Kadamo. Kim. Kuna tiro. Bungi anzitu supatata nengisi. Kunda wako batata iba mama kiambote ketoe Yambote papa fumambanza awe idukolele beto mpetele tezi onkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi mate na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge bauti koteya biso bile ya bomoi bapesi biso yango nde tokobatela biso moi mobimba mpe baprograme nyonso oyo lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda mpe kosalela tozali korepete yango ete sanza ya avril ezali sanza moko ya monene na kati na lingomba pe sanza ya mabondeli makasi pe ya bolingo milulu nyonso eleki banda le 2 avril, le 3 avril, le 6 avril, le 12 avril, le 16 avril sikoyo tozali komilengele na ntina le 27 avril elonga ya mama mwilu batata bateyi biso mingi liloba ya mama mwilu ya suka ete po lingomba etelema tozala na bolingo makasi esika wana ndenge bateyi biso tokanisa historique nyonso ya tata Simon Kimbangu ya mama mwilu
ya bamvwala misato yango tata Simon Kimbangu kianga na lobi ete tolanda bonkoko ya tata Simon Kimbangu po ete okoka kolonga tososola na likambo wana pe tongo nyonso tokozalaka na ntsintsani batata na bamama mpona bosombi mazuta milulu eza na biso nanu makasi surtout ya le 27 avril yango tomilengele tosilisi boya tongo lelo onkombo tata mwana mpe tata molimo santu amen. Kunda, Kunda Ntilu. Lukula Moko. Baluka Kulubakala Ndolo. Voilà.
Yerusalemu, Yapa, Ikunala, Tatanjani, Fumuli, Yetata Mwanda Velela, Bena Yeto Baba, Natule Lisalo Yako, Kukutu, Nagede, Nagede. Mama oye, oye, tozali, ebele oseye tonkakate, jamais. Banda oye, oye, tozali, tozali papa, mibimba. Lelo mokolo nini? Lelo mokolo lendi. Lendi ya banane. Ya motute, ya motute, ya motute. Ado akarone na makasi. Ino misato ndenge boza wana boza ba politicien. Na moye boloswana. Na botu bozo sana moko. Bozo le yokana kala bino bito ko sala boye boy. Bino misato ndenge boza wana. Papa nzambe na biso ezali foti na biso awa kaka toyokeli yango sanza ya avril banda ebandeli ti tokende kosukisa sanza ezali sanza ya bolingo donc tokomaka lokola bana mike batikali kobunda kaka sikoyo me soki ye mama na ye apesi ye mwanguba abosani ke tobundaki na ngai aye koluka ngai yaka tolia nguba neza bongo pa c'est ce que esika de libiko koza ba politicien Yesu Masia yokana compléter bolingo na biso ezaka bo et surtout tango kaboli safu bato nyonso wana bamona kaka na éclat ekoma na kamba oli ya safu oli tango kabola ka safu wana ngai na ye plateau mobile to kabola ka biso mibalete sikoyo lingenini papa abimisa susu basafu baba tozozela oyo lumweno nani monani te Yesu Masia lumweno lokola pesa ngai na ngai grand volontaire oye yoka bango équateur oye lumweno ya nanye ya biso fumu lokolo lobaka boy nazwaka ngambo na kendaka papa apesi yo motuka mobimba ngai apesa ngai motuka te président général apesa ngai motuka te ebongo biloko nayaki na yango ifo nakabela ye ngai nalobi zala pose mbala nsima okolia ezalaki boye te politike mobe wana safu ezokende kosila yo ozobonaka ye mbala nsima papa mbalango ya nsima nayebi te soki na 2028 soki mpe na 2030 toyebi te okozwa yango azokoyebisa yo ozela oyo autaki kolona ti ekokola bongo nde akokabela yo kasi papa nayebi kutu te oyo ye aloni na mbula oyo soki ekozela ye sino alors peut-être kuna kaka koyambela yango yandingi alobaki na ngai batata oye eza mokolo na bino kasi sala kebe bamama mosusu si bazokota déjà mpo bayaka avant le 27 avril ekoba de la ville le 27 avril eza mokolo nini papa lendi ya suka nde yango lendi ya suka yango oyo lendi oyo tokobanda batata bongelelaka déjà soki te a partir ya lobi mardi tokoyoka nde sango susi na biso papa soko okoki kosala biso ndenge osalaki la fois passé tomizwila nano mercredi oyo sans effet okokoka te tia motu bakata yango bawame bilombe mercredi oyo ekende sans effet
Tokobanga te kabinda alobi akokende nanu te tikino alekisa nanu mercredi awa bongo abima. Wana tokoyoka te ata tozwi kimbangi na ote toke pe ya nkolo Yesu Kristo apesi libonda li chao mbala moko nake. Eza boye te Bagolo tulo kimbangi, wapi kimbangi? Kolo Yesu Masiana kolo bago. Tango towelela ki safu nde kimbangi etikala ke esika wana. Baba yote la yote na kobondela na papa président du collège de Modudu kovei na lobi kovei na bosa na kinde mpote na welela ki safu ye moko pe ako comprendre nga Kambote lokola yebana okola sala carte ni ya ki pasteur ingeta ozana ozana ngo na zape na carte ya pasteur ya membre ya bana nkole pe okola apaki ozana ngo na kozanga te apaki na sala kande sambla tuna bango kuna na bio tuna bango na bio donc oyokaka fumu esiko bengaka ngai soki mpukumululu mpona bango nakende kuna nazala na carte nafutelaka chaque fin du mois chaque année napaki kuna ekateli nyonso nazangaka te nayi kobimisa sekele wana mpona yo nkolo nzambe na nga kasi alingaka te mpona oki bamama basilika bamama bolanda wana te eza masolo bamama bolebaka te tete noko aza na carte ya apaki yao tala bijo ya 15 minutes papa de la ville 15 minutes potokota misala tufia ukini fumo Kimbangismo oye batata oye bamama oye lelo nde soki borate lendi ya lelo boyebaka yango ke meme mercredi pe ekei $100 $50 $100 $50 $20 $10 $100 voilà yamba tata kende na yo batata 10,000 francs ouais ba mama 1,000 francs bagayar oye batata oye bagayar oye likosiania oye $100 ouais batata 10,000 francs CFA. Sipasi okele munza ya mvima tala batu beti bokanga kwangeye tata kimango kyangami zambi semyambyabyo tukiye kole utufile kenda utubandila tukiye kole utufile kenda utubandila Kenda
vimba Nikunikwe tata Zungulu Mitantumi wokele Zaya vimba Nikunikwe tata Zungulu Mitantumi wokele Itaye Ale mama pila mupila Govendinga Kutata nzaya vuvama Itaye Ale mama pila mupila Govendinga Kutata nzaya vuvama Zaya vimba Nikunikwe tata Zungulu Mitantumi wokele Zaya vimba Nikunikwe tata Zungulu Mitantumi wokele Itaye Ale mama pila mupila Govendinga Kutata nzaya vuvama Itaye Ale mama pila mupila Govendinga Kutata nzaya vuvama Zaya vimba Nikunikwe tata Mitantumi wokele Zaya vimba Nikunikwe tata
Bananga. Batata oye. Tata passer Zéis azate. Kwa na fluke azate. Papa mon anité. À mon anité papa. Batata pasteur oye. Ah. Ba mama bazo seka biso Po mwana tata molimo santu bayebi ete batata ya. Ba mama bazo seka lokola ba greni oyo basekaka na bamboka soko cheko tandobo na mai ozuite. Bazo sale yo. Papa. Place papa communal ya Njili ya Zali. Wala Njili, ingénieur, Popon, Barama oye. Ten se bakanela gibino pour $100 wana yaki ya soin, ba bombango très bien agenda, ba bombango bien. Donc sans trait. Même ngai papa na comprendre te kuna na peine se ba izwa ki gratification to ndengeni. Bon. Ba mama balongi na gimbi eleke la kasina ntitani batata baganye ba mama to betela batata maboko. Biso tolukaka nde bongo. Toza na 6 jours. Banda lelo 10 samedi compétition. Tant que tu vas oser les 12, batata bazaki toujours liboso. Toza les 6, batata bazaki toujours liboso. Donc toza déjà na 2 points sur 3. Ba mama bazo perdre kaka. Papa. Ba mama oye. Tushelanga na fioti mulumingu lulu. Est-ce que ba vie ici? Noko. Teya bango bashelanga na muke. Kolo nanga na yoki yango. Si yesa bango kosi. Ubatela bashelanga na fioti. Batelanga na terre. Jamais. Kola lobi batelanga na terre. Kola alors comme sous appelle kanga kinzungunzungu ezali ki ba vocabulaire ya kikongo ya vrai pe na yo epesa nga kinzungungu. Donc shelanga na fioti elingi ko bana lingala ba meka muke babunda muke na foso yo. Ba mama Bilombe Bankolo ya le 27 Baye babuna kana bankoye Boyoki ndenge kola alobi Pesa la ndenge nini Tema kamba kotelinga na izate Topika marabiso Tokoki omoni ke lokola batata ba échoué lamentablement échoué, échec total, négatif. Na miso ya nkolo bakei na nyongo ya yenkolo na tata molimo sana. Oaneza sonite ba mama Bilombe oaneza sonite ngai kutu na yebisi bango bameka kotelema chapeau monsieur échangé. Tata Mukonjabule si a changé. Natango bana yelusele mi balobiete papa jiba ndengwana osengi biso tokoki yango te. Kasi mususu ya sika pe ya sachet ezali. Papa pesaki bango réponse. Bukina vo ana lulendele Louisa kaka. Elingi koloba nini? Tika
tika na le kwambuye ngai ine lokola boswanaka na moi na butu boyokanaka pe eza lelinga na yo kosasi kolo elingi elobi boye ata ozwi 5000 te me lokola nazali na tsaku oyo nakokeli na pesi eza boye te yoka babeti maboko oyo jiba yosele bimonanaki te ezalaki occasion ya sika ya sachet bongo oyo batata bakoki na bango lelo $100 emonani bakoki te bakokili wana mpo na lelo ekotonga te ekotonga te ekosomba mojibi ekosomba te baza na droit bazwa tadili yango batata fumu yesu masiya yoka mombo na yo ndenge alobi ngai nalobaki na bango bameka nanu ngai kobima ata na $50 bayeba nde nalati boye pamba bamama mabe eza lokola si ondimaki ete karte apaki oza na yango donc ozaka na kati mpo na batata tozila lobi faki tadili yango leo mpo na batata libanga ekei bamama bozali bainvite na libanga makasi ya bata bamama invite bamama tokokende kosokola manioko na dungi bamama tokokende na dungi barepresentant provinciaux tobosana te lelo le 20 etikali biso 5 jours mpona ravitema barepresentant provinciaux ya RDC etikali biso kaka 5 jours mpona ravitema ya nkamba mpe basengi na biso barepresentant provinciaux bafiche tozwaki to remplir yango noki po tokozongisa bafiche barepresentant provinciaux bafiche tozwaki to remplir po tokozongisa bafiche ravitema etikali kaka 5 jours lelo le 20 voilà ekomi ntango ya libanga eza eloko ya ntalo libanga ezali eloko ya motuya na ngonga oyo libanga ebetami me bamama bozali invité talaka kaka mokonzi monene asali fete na ye ntango asali fete na ye atindeli ya invitation mokonzi monene asali fete na ye me atindeli ya invitation yeba ete yo moto azali invité ozali moto monene mpe mokonzi alingaka ye na motema na ye mokonzi mpe amonaka ete osopelisaka ye atindeli ya invitation yango ndenge moko ata libanga eke mpe ya batata po ete batata bayaka na mokili liboso batata nde bayebaka kotonga jardin d'Eden bango moko batata nde bayebaka kokontrole jardin d'Eden bango moko yango wana soki libanga eke mpe ya batata ezali na ntina monene toza na communiqué barepresentant provinciaux nombre de paroisse wana oyo ezali 6 oyo bono bosengaki botinda bafishi na yango ya nombre de paroisse oyo bino bosengaki eza bongo
Par représentant profession, botinda nombre de paroisses. Obinoma boyebi, on a problème ya mpioka. Par représentant profession, nombre de paroisses. Botinda ndenge boyebi yango, on a mpioka par représentant profession. Petobo sanate ravitaillement. Toza na carte d'électeur ezali awa. Carte d'électeur ya mama Emini. Allô? La profession, nombre de paroisses, na Pioka. Profession, Tobo Sanate le 25 Ebelemi. Le 25 Ebelemi. Et Tigane Biso Mikologa Mitami ya Pamba. Bona ravitaillement ya Kamba. Tozali na carte électeur ya papa. Ligoko Vicky, papa Ligoko Vicky. Carte électeur ne ezali awa. Toza pe la carte électeur ya mama Yimbu Emily. Toza bolimbisi ya tozo mama. Toza bolimbisi. Toza na bolimbisi. Allez. Côté ça, territoire de Lebo. Lebo. Territoire de Lebo. Bangonde, Bayeko, Senga, Bolimbisi. Oh, les amis, tango ya Bolimbisi. Koyo Kanjambe Sonite. Na kombo ya tata mwana pe tata mwana yawe nzambe na biso bana territoire ya Lwebo toye kosenga bolimbisi na tina mabe manso oyo tosalelaki nzambe molimo santo yango nde te osenga bolimbisi ete bokokolimbisa biso na yango programme ezali boye. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Fondé en Kamba le 6 avril 1921. Programme à Boseng et Bolimbisa territoire et Lwebo. Na Kasai Chikapa ezalinde boye. Yambo trosenga libonde lepa ya mama. Tidibe Marie. Mama Selo. Simanango botange ya discours et pas ya révérend Tipepele, Conseil national, et puis remise ya bilembo ya Bolimbisi, Simant, remise aussi ya discours. Par après, Torope Safololo, pour nous renouveler alliance.
pigeon elembo ya kotindama meme elembo ya botosi bosengi maloba epai ya papa Fumambanza kotanga maloba ya papa Fumambanza kotonda maloba ya papa Fumambanza simande libondeli epai ya papa Fumambanza. Après photo souvenir et d'appeler le programme et personne poto koko mokolo l'autre si bon encore tata mona pe tata mulimu santo amen. Yango to singi libondeli epai ya mama Selo. Tobonela tosengi na kombo ya Nzambe tata mwana pe Nzambe Molimo Santu azali papa Simoki Mbangu Kiangani kolo tofukami liboso na yo bana no ya territoire ya Lwebo pona kosenga kimia pona kosenga bolimbisi papa olimbisa biso papa toza na kimia pe na esengo poto salelo na kimia papa kotala mabongo na biso te tozali kaka bana mike liboso na yo na komwa Nzambe tata mwana pe Nzambe Molimo Santu amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu bosengi bolimbisi ya bana ya territoire ya Lwebo epa ya tata mokonzi wa Bule pe mokonzi wa Lingomba papa Simoki Mbangu Kiangani na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu biso bana na yo ya territoire ya Lwebo province ya Kasai toye liboso na yo Nzambe na biso pe liboso ya Lingomba mobimba pona kosenga bolimbisi ya mabe manso tosalaki pe gouvernement colonial belge basalelaki biso kati ya territoire ya Lwebo gitan belge lokola prison ezalaka kaka na Lwebo bazalaki koboma batu pe makila ya batu masopanaki mingi na territoire oyo ezala ba coupable tout comme ba innocent bakufaki na kotia bango singa na kingo pendaison likambo wana ya kotongisa makila ya bato oyo bazali bikelemo na yo Nzambe na biso lokola makila masopanaki na territoire na biso nde toyei kosenga na yo Nzambe na biso ete olimbisa biso likambo mosusu bakangaki papa Simoki Mbangu pe batiaka ye na prison pe alobaka na bakonzi ya l'État ete lokola bokotisi ngai na prison liboso tozali kokende prison oyo ekobukanaka pe ekokweya eloko ekokweyisa yango eza nzete yango wana nzete wana eyaki kobima na prison ekweyisaki prison lokola bakotisaki bato na prison ya Lwebo nde tosengi bolimbisi Nzambe na biso olimbisa bana na yo selilo oyo batiaki papa Simoki Mbangu selilo wana babanda kotia bato bazobima na bango baza komona ba lumière ba porte efungwami yango moko bato babimi selilo wana pe ekweyaki kaka na territoire ya Lwebo na secteur ya Lwebo Lulengele papa Simoki Mbangu akutanaki na ba mama bazalaki kouta zamba asengaka bango linyoko ya mobeso bango bayebisaki ete manyoko na biso ezalaka bololo papa Simoki Mbangu alobaka na bango ete lokola bino bolobi ke manyoko na bino ezalaka bololo ezalaka kaka bongo kobanda tango wana tikino lelo manyoko ezalaka kaka bololo na mboka wana pe bapesaki mboka wana kombo Chombe Bululu pe banyama baliyaka yango na sekteri ya Lwebo Kabambai na mboka Mbai Kamonji bapemelaki papa Simoki Mbangu mai ya komela
mai ezalaki mpona kotonga bandako kasi bandako yango etongamaki malamu te mpe esilaki na yango nyonso te. Vers les années 1946 papa Jangenda Kuntima ayaka na gouverneur ya province tango wana na Lwebo kasi tango akendaki po kende kotala ba prisonnier na ba malade balingaki te akota esika bazalaki tina ndenge bazongisaki ye na kananga atikala ko visiter bato yango te. Na 1984 tango papa Jangenda Kuntima ayaki na Lwebo nde alobaki likambo wana alobi awa na yeboy nani akopikisa ngai lisusu. Tango papa ayaki mpona bofongoli temple ya Lwebo oyo totongaka atikaki basak vide po tosomba kafe totinda na Kinshasa tina moya lelo kafe wana esombama te. Ndako na yo papa oyo totongelaka yo tobukaka yango ndenge loboko ebandaki koya me ti lelo loboko etikala kokoma na esika ndako etongamaka te. Toyaki kotonga ndako mosusu me ndako wana esilaki te. Bakambi oyo tozalaki na bango bayaki kopesa yo fongola ete ndako esili. Yo na bonzambe na yo omonaki ete ndako esilaki te ozongiselaka bango fongola elakisi ete tokosaki yo. Nzambe bakosaka ete limbisa biso bana na yo pe pesa biso makoki nyonso po tosilisa ndako yango. Na 1985-86 tango passer ya district afuta bongi malongomo pe a son âme azalaki kopesa message baololaki ye pe bamama babundaki makila etangamaki na ndako ya Nzambe. Toye kosenga yo Nzambe na biso olimbisa biso. Na 1995 ba musicien bazaka na désordre mingi babotolaka bakambi ya lingomba bantaba koli yango na nko babotola pe mbongo ya makabo mokolo ya yenga lisusu bazwaki basapatu ya bakambi bakendaki kobwaka na wese kino lelo tozalaka kobondisa bandimi na bakambi oyo bazali kotinda zokande ozali koloba ete oyo azali kobondisa motindami na ngai azali kobondisa de ngai na yango limbisa biso papa tozali bobele bana pona kosukisa mboka ya Lwebo ezali territoire ya Lukumu kati na yango Lwebo azalaka siège ya district ya Kasai plus de 35 ans. Lelo ekomi esika ya pamba pe ya bato koseka yango wana kaka Nzambe wa biso okoki kozongisa yango ezwa valeur mboka yebebi na mabwako osunga biso po ndako na Nzambe oyo papa son eminence Jangenda ya kofongola ekweya te otelemisa mabwako nyonso wana silisa pasi kati na bana na yo ba malade liwa ya brisk pauvreté opesa bozwi na bana na yo po totonga nkamba Yerusalem ya sika fongolela biso misala ya jama misala ya leta bana na yo mingi bazana matricule me salaire yaka te bambosusu misala yango bazwaka te kelasi basilisaka te yango wana tosengi na yo Nzambe na biso ete olimbisa mabunga na biso nyonso yo moko yokela libota na yo mawa biso bana na yo tosepela et surtout que toyei na mululu ya le 6 avril 2026 oyo lingumba ekokisi 105 ans
mpe fete ya yambo ya banganga nzambe zongisa biso na motema moyo papa oyokele biso mawa territoire ya lwebo ezwa kimia bomoko boyokani ezala kati na biso mpo tosalela yo mosala na kimia mpe na esengo nyonso makambo mosusu oyo papa esalamaki oyo toyebi te kasi yo moko oyebi limbisa biso kaka tozali bana na yo tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Na kombo ya tata, kombo ya mwana pe molimo santu. Papa totelemi boye liboso na yo. Nazali motindami ya population ya Lwebo. Nazali député national. Na ye pamba te papa maye mauti koloba mawa. Ezali kolakisa ke pasi ezali na territoire ya Lwebo. Na makasi na biso bato tobundi tomoni pole te na ndenge leta ememaki makambo na yango olekaka tomona yo te lelo tomoni yo totikala ndenge tozali te tozali koloba kasi tozali komona changement te territoire ya Lwebo oyo zali oyo lekaka otala eza ndenge eza lelo te mabwaku ekatisi bipai na bipai tokoki kokoma koyebisa gouvernement batalela biso banzela bandako ebukani me papa biloko makambo nyonso wana ezali kokende liboso te toye epa na yo ozali eyano ya makambo nyonso nde tofukami toleli yo yokela biso yokela ba sali nyonso ya leta ya Lwebo mawa toleli tosengi yo mawa na ba oyo nyonso bazali susu na bomo ete na biso ba etoza na bomo oyo tosali ke na kondimisama na yo nde tokomi lelo boye po tolobela population ya Lwebo tosengi bolimbisi papa ozali na biyano nyonso pesa biso esengo mingongo na biso ezwa pe biyano na bisika decision ezali kozwama na niveau ya leta ezala ba oyo bayebi yo bana na yo na ba oyo bayebi yo te papa na makambo nyonso ya utikolo bamawa na oyo tobosani na nyonso tosengi bolimbisi na kombo ya tata pe kombo ya mwana pe molimo santu. Député. Tika député qui est fleur. Il m'a mangé pigeon. Pigeon. Vous pouvez savoir maman. Vous pouvez savoir maman. Parité, ça l'a raté. C'est là mon niveau. C'est là.
na kombo tata mwana pe tata molimo santo tosengi nde maloba epai ya nzambe wa biso. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Province ya Kasai oye! Kasai oye! Kasai oye! Mikenji Midimu. Luebo oye! Oye. Luebo oye! Oye. Luebo oye! Oye. 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 Inanga Mikenji Midimu. O kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Tomoni bandeko na biso ya mboka Luebo. Mingi ya koloba ezali te. Pamba te na butu na yebisaki papa toza na programme eke bandeko na biso ya Luebo bakosenga bolimisi. Réponse ya papa Simukimba Nkiangana alobaki ete na yebi mboka wana malamu. Makambo mboka wana pe na yebi yango malamu. Soki basengi bolimisi yamba bolimisi. Kasi oyo bakokende na yango nga moko na koyamba bango na koyebisa bango. Na yango ngai na koyamba kaka bolimisi denga atindelaki ngai. Par réponse nyonso yemoka kopesa bino. Yango tema bolimisi na bango okombo tata ya mwana pe tata molimo santo. Tika totonda maimanso toyeke pana nzambe wa biso okomisa tabule na kombo tata mwana pe molimo santo. Tobondela. Nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Tata nzambe nkolo Yesu papa Simoki Mbango. To pesi bino lokumu. Na maibo salili biso bobombi na biso butu mobimba. Na mawana bino nde bolakisi biso moi. To yokili tei oye wuti na mukanda na tata nzambe. Nusala na bino po ya botongi emonani. Tomoni pe bandeko na biso oya Luebo ndenge baye kosenga bolimisi. Banda o basalaki na papa Simoki Mbango. Na papa Mfumalongo papa Dangenda Kuntima. Yo moko pe papa Simoki Mbango kiangani olobete oyebi mboka wana ofandaki na mboka wana. Lilo bana bango ndenge bakosengela yo moko nde opesa bango eyano. Pamba te ndenge olobeli yango ke ofandaki na mboka wana oyebi makambo nyonso ya mboka wana. Yango ndenge basengi bolimisi. Mokili awa na se mokili pe na likolo to yambi bolimisi bango na bango. Tikete mai basengi bolimisi bamona solo bokase tata molimo santo. Pe ndenge tozali komona mokili ndenge zali kotambola. Totali na mboka na mikili ya poto maye oyo ezali komona na kuna. Maso tozali kotala ngo na libondeli ya yo papa Mfumalongo. Papa Dangenda Kuntima. Libondeli na yo le 6 avril. Yango nde eza komona na mokolo na lelo. Na mawana bino toza kosenga kaka neboka kobikisa biso. Tozali la sanza ya avril. Lelo toza na date ya le 20 avril. L'an 2026. Oyo tozali kozala milulu ya le 27 avril. Ba mama ya mokili mobimba ya bazali ya kotelema po tubakota na Yerusalem.
kanisela bango ndenge bazali kokota mingi mpe bazali kobima na biso nde toza kobima po batela mpe biso moi mobimba totiango na maboko na bino bokobatela biso onkombo tata mwana mpe tata molimo santo amen twende lokiambo te bino bozalaka wana balakisa biso togide bino bozalaka wana babongisa bino bobaluka. Voilà biso nyonso totokolanda maloba ya bandeko na biso bolimbisi ya bandeko na biso ya lwebo ndenge bayi kosenga bolimbisi nde balobaka témoin ya mutu Thank you.